ozomona que polémique ya théâtre eza polémique ya bato ya motema mabe ya solo. Eza penza polémique ya ba sorcier ya ba démon ya bato ya motema mabe ya solo. Pour preuve, actualité ya munene boye oyo ekomi pour la première fois na milieu ya théâtre. Oyo productrice azoke ko se produire na bana na na poto. Na milieu ya théâtre, c'est la première fois. Mozomona que kaka bato ya sila nde ba olobelango. Et tellement que l'actualité est makasi, bazo lobelango même pas à la hauteur que eyoka na makasi. Vincent utilise ate poto a sali beaucoup de vidéos autour ya makambuana. Et autour ya spectacle à Sila. Imaginez-vous que ça tourne autour de Sila et les personnes qui suivent ça, ce ne sont que les fans de Sila. C'est-à-dire même les consommateurs et théâtre populaire, peu à bateau balingaka bato mususu, baza même pas tant curieux, ya koluka koye bata qu'est-ce qui se passe et tout et comme un sujet d'actualité. Cinéma mboka na biso ezo souffrir na haine réelle. Bato bako sala na mabe bako tia na poison. Na théâtre les gens se détestent réellement. Vous trouverez facilement Errant Ramsès qui est plus proche de Ferré. Citez facilement le nom de Demeure Batne Sobaloba Kaza rapproche à Fali. Vous retrouvez Demeure facilement comme à l'Isola Israël Moutombo. Facilement Israël Moutombo a ça l'émission et a Pessimbo na Demeure. C'est-à-dire, c'est comme ça. On analyse, on donne des points de vue, on a des divergences. Mais au fait, tu sens que ça se fait sur base, ya, Moutombo peut sa opinion par rapport à l'Ikamozo Salama. Maintenant, au théâtre, que la haine est réelle. Pourtant, événement au Yassi là, il fallait qu'ils aient parmi les événements d'actualité. Ma comédienne Baké Poto. Combien Baké Rossa la table vidéo liboso théâtre du gymnase. Histoire ya Rossa la makelele autour ya concert à Sila. Et ça la même pas buzz. Pendant que tout le monde concert à Stade de France, artiste musicien moro wa okene poto a olukaleka ta liboso Stade de France. Chroniqueur moro okene poto a okenaleka ta liboso Stade de France. Bo tikeli communauté tikeli sila ye moko apotana kaka na ba fan na ye. Ah bo sundoli sila ye moko. No biso ka uto sa spectacle na ya songi. Likawa décoration oyo ezobimisa makele la. Soki boyoki maman Denise Yakeo, boyoki chef de l'État, balobi ah si la pesa première actrice hein, pour motiver ba comédien to décorer bo silika. Bo sundoli abandonné à elle-même. C'est comme si le spectacle n'appartient pas à la culture, mais ça appartient seulement à Sila et ses fans. Bon, mais quand Batoupé à Sila, Vincent Chilizi, bon, mais quand Fongola, bon, mais quand élargir, pour permettre à ce que l'événement puisse être vraiment ouvert. Et ça la closeté. Tout ça, on a besoin de communication et ça la tellement de manière très, très importante. T'as moins qu'arriver à Sila, et tout ça. Mais médias, presse, chaîne, on sont, bonjour, migénier, bonjour, Joe Matope, bonjour, te belé, potoana, et Glody Yasuka, bonjour, Sara, comme Kelly Sam, mon na poto, pour permettre que événement, ils seront dans le bêta mamakasi. Parce qu'ils appuient trop. Nous sommes déjà le 14 mai aujourd'hui. Après avoir suivi, puis 2021, Abba, quelle réalité confitée, comment la commentaire, film préféré n'a pas film nuance pour esprit à produire, comment la commentaire, film n'a pas il se peut là. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et bonsoir aussi à tous les Abakou. Ça dépend nangonga o yozu di bakwa kolanda biso. Et merci na bino lisusu na encouragement, merci na soutien na bino. Toza wana toujours pour nous communiquer, toza wana toujours pour nous soutenir Sila Bissalo à travers ses œuvres. Et merci na communauté congolaise nyonso o baza motivé. Baza vraiment lecté dans Likambo Etali spectacle le 23 et le 6 juin 2026. Alors, on a dit que Bissonio Sotoza déjà motivé dans Likambo Etali spectacle SB. Tout là, la pongité, bandeko, déjà si tu comprendre, tu regardes le lot sous-souté,
to bando beta lisolo ya mitema mabe to ya jalousie contre sila. J'espère que toloba yango mwa mingi. Ça fait beaucoup de temps oyo tobeta lisolo oyo ezala comme chantage te. Alors to se mettre kaka na travail yango na ningaki vraiment lelo na ko renforcer lisusu l'énergie to l'esprit ya bandeko moko boye bakoki kozala faible na mémoire ya koloba ke s'il aza soutenu te, s'il aza négligé tout consort. Toyebi biso nyonso bitumba oyo esika oyo ebanda mpe euta kino lelo oyo tokóma na baspectacle oyo. Merci lisusu na baye nyonso oyo basoutenaka biso mpe na mosala oyo malgré badifficulté na yango, mais tozalaka wana toujours mpona kocontinue kosoutenir ndeko na biso parce que tolobaka mingimingi kaka mpona sila te, mais mingimingi toyaka toloba mpona mboka na biso Congo. E soki totali na baémission tosala tobandaka baémission mpona sila te, tosala baémission politique, tosala baémission ya musique, tosala baémission ya bagenre tout. E soki lelo oyo tose pencha mingi na kosoutenir ndeko na biso Sila Bisalo, sere na biso, eza parce que tosantaka mwa banégligence ezalaki mingi na ngambu na ye et surtout bainjure oyo ezalaki ya makasi na ngambu ya mama na biso Sila Bisalo. Lelo toza deja le 15 mai 2026 oyo biso tout toyebi programme ezaki elobi lundi et samedi pardon, kombo na biso bakozwa vol to bakoatterrir deja mboka wana ya France. Je crois ebele mpe babengaki bayeba nani akokende nani akotikala. E oyebi bato nyonso mpe te bazalaka habitue ya kotala bémission misusu soki bayoki information na mosika nde tolobaka bouche à l'oreille, mosusu mpe omona akoluka tuna na ndenge na ye olie peut-être alanda video yango. Tosengaka mpenza na biso tozalaka na tidi ya kolanda video na intégralité na yango mpo esala biso bien. Ebele bazotuna Gaïtan akokende to akokende te, Flavin akokende to akokende te, bamituni mingi na bato. Je crois bomonaki video moko nasalaki mpona koloba ete Acacia a remplacé Naël. Alors eza bainformation oyo tozwaki bien voulant totala oyo koleka. Boyebi organisation ya SB eza na bakambi nango, soki biso toye na information toyaka te mpona koprécise. Soki eza na information koprécise to koconfirme tokonfirmaka, soki mpe ezali hypothèse oyo ekoki kosenga toyeba suite toyaka mpe mpona kosexplike. Alors nangi mwa moke kosexplike na oyo bato balandi mpe bamoni balobi est-ce que c'est vrai Acacia azo remplacer Naël. Ngai na bino tolobi tolanda ndenge voyage ekosalema parce que eza deuxième délégation oyo ezalaki prévu. Je crois déjà soki poko ya lelo te, je crois lobi bakosala bakozwa déjà vol na bango mpona kokende mboka wana ya France ko région de Mams na spectacle de gymnaste oyo nasengi mpe na babakuka ebele bozolanda biso bosomba babillet de façon ke tosala sold out na ngambu ya Belgique. Stade ya Madeleine salle wana plutôt eza salle ya 1500 places, ezosenga vraiment espace oyo nyonso tozwaki ezala rempli na bafanatike ya SB. Ozala ya SB ozala ya SB te, soutenir congolaise oyo azoya wana, soutenir Congo parce que ezaka likambo ya congolaise wana te mpo olobaki ete ngai azalaka bakuku te. Zwa image ya mboka na biso nde eza ya l'honneur to soutenir Sila Bisalo ekosala bien. Na ye na ngambu ya ndeko Demer nalandi analyse ya ndeko Demer asali nde epousse mpe ngai nameka mwa moke korépondre Demer na oyo alobi. Biso tu toyebi basortie médiatique ya Demer avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de français oyo alobaka
et toningi pe toloba mwa moke koloba lopoto eningi koloba intelligence te ou sagesse te eza ka langue tolobi te awa tofingi de mer to todiminue non nangi na recadre mwa moke na oyo ye alobi nazosentir promotion na ngambo ya sila te tanke aza na événement monene boye bacommunicateur baza ya kolala bazoloba eloko te bosala lokola bamusicien basalaka soki baza na concert na bango okomona makelele partout tandis que sila azosala yango te nayebi te soki demer azalaka na congo to azalaka na congo te nayebi te soki demer azalaka na mega to azalaka na wifi te je ne sais pas alors nangi nasenga kaka na demer azwa ata na ye ya kokonsultaka baémission nyonso atalaka soki tobandi makambo ya SB oyo lelo je crois avant peut-être aya na ngambu ya Belleville oyo azalaka comme communicatrice na ye kala akuta bato oyo balobelaka sila bazala deja tobanda makambo lelo ti lelo boye ça fait au moins 5 ans toyaka kaka mpona kolobela sila ça veut dire que événement ezala film ebima eloko nyonso esalema bacommunicateur ya SB bazalaka toujours présent mpona kocommuniquer soki au moins tokoki koloba na cadre ya audience ou makelele na bandeko oyo tozalaki na bango liboso na mikili ya poto on peut au moins dire ça parce que toyebi kala ndenge tozalaki na mida ese nde oyo ezalaki mpe makelele na ngambo ya poto mpona oyo komélange biso te bamombaya baza na poto tu konsoko otangi bakombo toza na besoin mpenza na bango nyonso te parceke toyebi mpe mitema ya bandeko nyonso oyo te tokutana na bango na makambo oyo lelo oyo makambo oyo ekoma ifo koyeba moto ozolia na ye toza clair na bapropos na biso et s'il faut souligner sila aza na parti pris te na ngambo ya communication azaka large aza mpe motema monene oyo akoya mpona kosoutenir ye volontiers asala yango la porte est grandement ouverte mpona kosoutenir sila parce que eza makambo kaka ya spectacle te eza makambo nde honneur ya mboka ndenge yo mpe domer elobeli yango déjà ozofaire partie na publicité donc ozofaire partie na promotion ya baspectacle ya SB c'est clair et net tosalaka kaka te ke soki likambo ya malamu ezali tobomba ya mabe nde toya totya makelele te bamutakalize mutu mobali abimi na mwasi ya mutu tusa wana nde boye botye makelele makasi lokwa likambo yali te e lelo boye mpe tongi toloba lisusu makasi na koyoka ndenge deko demer alobi ça vraiment je la félicite bravo na sepeli na réflexion no makasi eza parmi makambo nalobaki yango mpe lobi na baye balandaki nga nalobaki je sens déjà que soutien eza te na ngambo bacomédien mpo na likambo etali baspectacle ya sila amour wana eza te tolobaka yango kala mpe tolobaka yango toujours ke baguerre na biso fe ezalaka loyal mais likambo oyo tobengi guerre de loyal tocomprendre vraiment lelo mpenza ngai nalobi yango ouvertement baartiste comédien baza mitema mabe na niveau 0 c'est pas pour rien bozomona baliwa bamaladi tout consort na temps oyo ya spectacle ya SB en tout cas moto na moto amibendani acomprendre oyo bacomédien bazali bandeko comment fait-il que ndeko na bino azohonore bino pour la première fois na Congo tomona spectacle ya boye oyo bazoyamba artiste na aéroport tolobi te ke eza spectacle liboso esalema na Congo baspectacle esalamaka nango en coulisse en cachette oyo ezala na makelele te me ndeko moko oyo tobengaka mingi abimi na maboke mpo tolobaka clair azohonore biso asala makambo eza ya mutuya bokoki kovanda bato lokola bapapa elombe bakoki kovanda bapapa masumbu bakoki kovanda hein? Soki tolongwe ba ikonu wana totangi na bandeko balandi nsima bokoki mpe koya kovanda te koloba likambo oyo mpenza na ndenge moko mpe ke tokomprendre ke makambo oyo ezalaka nango nde boye ezalaka nango makambo ya bahaine te me bino bozofaire voir biso ke bolingaka nde sila te ya solo en tout cas ngai soki ngai sila na retour na ngai après baspectacle oyo nayebi te makambo ezoteya bato makasi ezoteya biso makasi. Il y a beaucoup des hypocrites. C'est pas pour rien si la bissa il y a que des hypocrites au bazo régner dans le monde à théâtre et tout le monde est hypocrite. À l'exception des personnes dans mon yango en tout cas au ezambokate.
mboka oyo na yebite soki na domaine ni toko betelango maboko même na football omona ba maladi kaka ba joueur entre bango na musique kutu koloba te tina théâtre en tout cas oyo etikali historique que si la bisalo aprestaka na Belgique pe na France azwaka soutien kaka ya ba fanatique na ye asa fait rigola ou comment to benga ye fait rigola oyo quelque part bato balobaka ki azwaka soutien te asala makambo kaka na ba fanatique na ye si la bisalo to comparer na fait rigola eza pasi yo oyo lobaka ke l'épargne circule encore mukolo oyo yo ekozala plus que grave eza plus grave que si là parce que si c'est vrai que l'épargne circule encore tant aussi la koleka yayo ba osalo nini parce que ti ozo sala carrière no wana nanu kuto ozwe ba fanatique loko asila te siko ti okomaka na ba fanatique loko asila ekozwa yo temps okoli okomi soki na ménopause soki âge nini soki ndenge nini tokobenga et puis mutu akosoutenir yo aza te soki toomona kutu sila bimi pa papa elombe ajoua même na bagroupe salongo baosala ye boye bongo bino banyama oyo ya mike oyo banyama kofina oyo baosala bino nini s'il faut se révolter bandeko bozwa conscience iko tolongola motema mabe na ene ya makasi ya boye oyo eza ta na nzela te ndeko na bino azopreste libanda mboka ameno soki ezalaki ndeko akufi to maladi awa oyo eza likambo ba pourcentage bongo bomona ba réunion na ba réunion lukuta awa mpona kolia bambongo mpona makambo ba pourcentage te nous allons voir la famille nous marchons derrière la famille c'est la famille qui prend oh mais non eza pasi na regretter makasi et puis soki penza nga naza artiste et comédien en tout cas na retirer même d'être membre na ata na association moko quelconque parce que namoni utilité ba association wana te message na bango eza nini na ba association wana ya kaka totya mbongo tosangisa mpona matanga tokunda to tosala fete ke kobeta pe lisolo ke non parmi bacomédien parmi bandeko na biso moko azosala ferite eza te ata na émission moko dommage esali pasi alors motivons nous tozala focus vrai focus oyo tolobaka yango oyo eza te ke bafocus ya lukuta tala film te oyo eza makambo atala film te oyo eza makambo mboka eza makambo ya Congo tozotala film oui mais tozotala pe libanda donc tous les abakouk message eza kaka e boyoka tonto Irano boyebi bien ke nayaka na message moko vrai toyaka te mpona kofinga kocritiquer kaka oyo eza possible pe eza normal et nasengi kaka na biso tolongola polémique parce que je sais très bien qu'il y aura des polémiques oyo koya nani oyo atikalaki mpona neni nalobi yango na beti sete pour la troisième fois tolongola ba polémique wana epola eza première expérience je crois Vincent lobaki yango oyo mams ake ko se produire libanda mutu nyonso taza sansa kokende oyo bakokende bonne chance makambo eleka kitoko e na bacomédie mpe baza na poto kaka makambo toloba na Congo awa meme oyo baza libanda ata mutu moko te namoni asali geste social mpona koya kosoutenir ndeko na ye aza te demer ladi meme na liboso ya gymnaste wana baoleka ngo kaka boye wa ata koya kotelema kolobela ata photo ata nini rien bandoki mite ya mabe yango bokendaka kaka kuna bokota basimitiere oyo ake pota kozonga ake libela ake kota libala na ndako ya mwasi ya bato to mobala ya bato eza pasi merci beaucoup na bino nyonso bolandaki nga na bokebi bo excuse peut-être mpona kanda eza kanda te eza ka vérité tomonani prochainement na numéro mosusu bye bye.
Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.